boza pe ko mata boko pe ko piolole yango wana to ko attaquer bino ineti je batala ka bu Ephraim aye ko attaquer petit frère na ye makila saga na Israël côté et kota na ngoli jamais sikoyo mais mission ce titre na nini saga na Israël saga yana le kibitumba le kimanasa qui est na c'est à contrôle à Gédéon encore une fois à prouver bango que sans Nzambe peu importe bozanani zéro Ephraim kanda esirite abipobo songa susu te to kwa kasabina munoko bien na mabele na bino pesa ko botola yango Ephraim ala ke a botoli Gilead nyonso ngambu nyonso kuna ya ba Ephraim aba kangi yango ikomi ya banani ya bango mesiko likamoko za mama ani maeza okabola bango nanga musu Gilead ba Manasa nanga musu kuna ba Ephraim batu boiko za la même région c'est na muta ko sayote boiko za la même place mais ceux qui vont encore vivre dans ndenge na ba musu ndenge na bango na séparation na ka déjà bantando na besinko ba boiko za la frontière mais ko me bato baza ba ko yepso ke oyo mdazo baza mtando oyo azani ni musingombe mais baza na même place Chino wiko ya tali wa bilo bozo ba ndenge moko mais ke ba musingombe ko ba mtando lo ba différent ke bilo ko ya okuta ba luba baza ba wiko ba ke loba chimanga mais si ko evre muluba ko yebso ke zéro na la professeur moko de passage tika na yebsa mais kamo tonto loba za na bible batu bakansaka afanti msava problème zate bomo na afanti mbogo no kutanga toko ya to la professeur moko na internet na za kotanga azala iko capable ko benga kombo ya nzuzi te azaki mdeko ya région ya Kasai yaza ba nzunzi to edaye nzuzi so za la liste la pesa ko benga bana classe so ba komi na place ona nzuzi asiliga abibale botika ka eza interférence linguistique d'ailleurs binope bozo ka bobea chimanga me bobi eza chimanga te eza simanga ayebi sibisole bolo basiko simanga Tolobi simanga abi zero ndenge mozo sekakake nazo ko nzuzi te ndenge bibino tikombo bakombo zo ko bakombo ya chimanga te sena makambo ko sekela te Ephraim na Manasa bazalaki ba na frontière kasi bat bazali na ngamu se mai bazali na tia baluba ba wiko ba simanga et ba Manasa bazali kapaba ko ba chimanga discussion ya wana lokola bitumba we komaki makasi ser na keba émission to sekisaka te pona ko sala comédie mais comédie to bimisaka we za pena bible et komaki na point où ba Ephraim ba kimi ba yo bomo na pays mususu ya Gilead na pembeni kaka wana Gilead bazaki mélanger bango na ba Manasa ko Manasa bazaki mkemingi ba bina batakira bo ele biso bat na biso to ko saka ko bakufi misusu bakimeli na kote na bino ki ba grand frère na bonga bakimeli na kote na Gilead wana mais bo aider biso ba yebi ko ba chimanga te teste ko le ka awa bilo ko na bible mais si ko to tamo na réellement ndenge na bible ndeko kene ko ta mkanda ya jiji okoya ko mona ete sikoyo ba Manasa babi biso tolobaka shimole netka chimanga shimole ba ko mashi ba ko prononcer mote ba ba si netka chimanga ba ko ba chimanga ba lumo ba simanga ozo comprendre di loko na la bible keba avantira wa za ko lekate kede ko ta ona juge ezali ba ennemi na bota ba ki ba mona ba benga ba nani ba ennemi ba na grand frère na petit frère ba benga ba ennemi ba Manasa bat bazaki na puissance wana siko ba bomi ba Ephraimite ba kimi kote ba Gilead ba landi ba ona pemina mai na montagne wana ba bike tese zalia siko bazalaki ba wona se bilonge kokana tu bazabana papa moko mama moko sauf ba langue ezenge bantana na besingombe difference zali muntano musingombe baza ndenye moko muluba na mukongo baza ndenye moko kasi luvova toi différence wakota na koloba
bango mpe ndenge moko bazalaki na bilongi ekokana kasi bamanasa babiki place tokokangela bango na langue teste kozala wana balobi na bango ke yo tomoni oza mutu amanasa aza mutu amanasa babi ok fikira biso makambo nyonso ya biso mais sikoyo loba shimole babi oh c'est facile simole babi oh sika babomi bakesu na mosusu yo oza kokima butu boza na ndako place akolala te o te nazanga de passage bona boye ovandi wapi o navandi na opra na ville ya bato ya bamanasa wana kiye ya bagédéon oui mais bosava tondimi yo oza mutu na biso mais loba shimole abi simole abi kayandiko vonda jour wana bible elobi ke plus de 10 000 baefraimite basilisaki bango likolo ya teste kaka ya loba chimanga ou bien loba simanga ki eloba simole ou bien shimole de place wana mama likambo tokomi nango yango oyo zuwa ye kosala bango c'était seulement question bayokana kaka ke lokola boganye kuna bino bokomi na likolo tusanki tuizana kaka tozongisa clan na biso ya Israel tozongisa fédération na biso ya Israel tokomaka mutu moko ba Ephraimite baboyi mena nyonso oyo nayebi na ngai te na banza mama ani oyebi te Joseph petanga pambulaki bana nyonso mibale oyo asalaki nini Joseph ayebisi papa keba mwana liboso ki Ephraim ifaza na loboko ya mobali epi mwana ya mibale ki ele ifaza na loboko ya mwasi papa alobi no tikanga na sala Eve na yebi nini za kosala ki mwana azaki loboko ya mobali ye wana manasa Gideon mwana mibale Gideon donc likambo tata benisa ikoko na bango benisa wanki mwana oyo ya mibale le debi tumba ekozala me mwana koleka makasi oyo mwana nsuka ki Gideon ki ba manasa dilo bana nzambe tanto tanga yango tozaka pressé ba place musu tango totanga toyebaka te mais na bible okende gauche ozonga droite vérité bimaka les places oza komona ete conclusion sango eke na bapapa sikoyo bapapa leki bapapa kulutu bayoki yango kekeba bana ya Joseph bana na biso basansaka ene saga ekoti koyokana eza sute sinoki bamwangani tosala nini babimaka mna weleke biboyoki sango te manasa kuna komi makasi ye mutu asali aganye banguna na biso ye mutu akomi kontrole contre nyonso na yo ok tala bata malamu batata baye kofukamela nani mwana bayeke mwana limbisa biso Gédéon banda lelo biso tomoni yokoma nani mokonzi ya manasa kaka non ya Israel nyonso kiye biloko José tokangaki deja José bapesaki espace wana ke acontrôle Israel nyonso na ntango ya district mabele aza neti kaka roi neti kaka ye roi acontrôle bafédération nyonso oyo même occasion même opportunité Gideon esali nini epesameli ye Gideon oyebi réponse napesaki ma ani yebisa ngai yalobaki Gédéon ekoloba boye na boyi nanga bopesa ngai kibokonzi oyo na contrôle nani Israel nyonso mama ani otangaki yango me ozalaki trop pressé alobi boyelanga kaka babiju na bino otalaki yango te natangaki yango ile yesikoyo natangaki yango alobi na boyi kiti na bino naki nga nazala mokonzi na bino bayuda balevitiko banani badane bamanasa babenjamin galika bawolo nyonso bopesa kaka bawolo nde yango ka osengi eme biso toza na mokonzi te fo yo mutu na makasi aboyi kie biloko oza koma ezoleka na bavi na biso mindimi papa paster aza wana peut-être akomi na ye faible umakweya na ye eske na église oyo mutu moko aza ngwasuma ndenge bobebasibela ngwasuma courage ngwasuma epi moto molimo sante ezali kati eske azali te kati na église oyo mpe akoki kotombola misala mpe ekei mpe bozala kokote oyo akoya na ye deja te place bakomona ke Gédéon bapesi ye pasi so batata na yo nyonso kontrole bango yo mutu omona na kilo yaki mpeve naza kobanga eleki monene oyo biloko oyo atikaki yango aboye kozwa responsabilité suka Gédéon bopesaka babijou ça va
bazwaki yango kosengi bazwaki babiju na bango neti mama ani babiju nyonso ya kotia na mbango nyonso na biloko ya matoyi ya bana mibali na baboyeza na bacheval ya wolo biloko ya matoyi ya bana mibali banda kolata na temps ya bana ya kala ko bana ize bana mibali baza kolata mpe babiloko ya matoyi na ya limuna matu mama nsoni omona bana kolata biloko ya matoyi baza kolata yango na basi bashene na makolo partout ezalaka nde bakongolaki nyonso wana bayaki kopesanga bible lobi bapesaki 19 quelque donc soit 20 kilogramme ya poids oyebi nde wasalaki abingi lokola bapesi ngai yango ngai mpe makasi oyo ngai nalongeli bitumba oyo ya ngai te ya nzambe yango wana wolo na palata oboye kopesa ngai mpe naza koofrir yango na nani na nzambe eske wolo ekendaka na lolo te azwi yango tuti yango abengisi baartiste baye basaleli ekeko kaka ekeko kaka bikeko kaka yango kaka bazosalaka ezopesa ta sens te